Bandeko, Eliane Bafana, aza mwana mabete. Aza pe mwana mwasi moko mabete. Aza pe mwasi mabete. Bolandanga na explique bino soki na zolo belango na sens nini. Mpote ba papa, ba mama, banteko. Mpote ba rando na ba randonnette. Mpote batoyo balingaka rando na ba oyo balingaka rando te. Mpote ba jeune garçon na ba jeune fille. Mpote bana mike na ba bébé. Mpote ba Sainte Anoirite, Sainte Thérèse, Sainte Ingrid Kabongo. Bandeko, Eliane Bafana ndenge asololaka na biso na kanisa sokomoni ye okomona deja aza na caractère ya bien. Bandeko aza hypocrite te, caractère wana eza penza ya solo, azali mwana mwasi ya bien. Soka aza camarade na yo to voisine na bino okozala na ye vraiment bien. Soki pe oza collègue ni na kelasi okozala toujours bien. Na kanisa ba oyo bavandaka na Eliane Bafana na ba oyo bakoli na ye bakoloba eza ya solo. Aza pe mwana mwasi mabete pona kobima na ye. Soki olingi kobima na Eliane lokola makangu moko obombama na yo abaitu bayebi yo te, oza na yo la vino discrète to bala. Zala si oza na mwasi moko makangu moko ya bien comme Eliane. Yango na ye koyebisa bino aza mabete na ba plan nyonso. Mabe oyo nde akoko zala nango to aza nango ebongi pe na yebisa bino. Eliane Bafana mabe oyo aza nango ezali likambo etali mobali. Likambo etali kosangisa nzoto na mobali. Likambo etali kosepela na mobali. Wana ezali pa na ye eloko moko ya kosakana te. Yango sikoyo bokomona neti bato lokola ba Moïse Mbiye bazwa makambo pa ya Eliane. Boye komona lisusu yorobo yoro na biso oya biso ya Congo o nazolobela aye kozwa susu makambo pona nini pona bolingo kaka pa Eliane. Mais Eliane na vi na ye abima na batu wana mibale te. Abima na batu ebele. Misusu pe awumela koleka bango. Misusu pa lingaki bango mukie koleka bango. Misusu pa lingaki bango mingi koleka bango. Mais problème ezali nde pa ya Eliane. Mobali oyo apesi ye amour, problème eza nango te. Mobali pe oyo Eliane apesi amour, problème eza te. Mais Eliane soki oyo yelaka ye eye to oyo ezalaka na ye ezali asepeli ke na miniti wana abima na mobali mosusu eloko ekokanga ye eza te. Soko ezali eloko wana ezo riske ekoma ennemi. Donc ndenge ezali wana soki oya biso bazalaki ne sikoyo ndeko ya mobali oya bimisaki ye na miso batu soki akikuta na makambo wana na Côte d'Ivoire parce que ye na Eliane bakangami makasi. Or que Eliane même alingi yo makasi ndenge nini, même asepeli na yo aza toujours na posa na besoin ou bien eyelaka ye eza neti maladi na nzoto na ye faut agouter toujours mosusu. Yango makambo wana eye. Sikoyo mobali wana azelaki yango te pa ya Eliane. Yango ebimi choc pona ye. Mais sikoyo mobali wana soka zwaki Eliane comme makango nano a présenté pa na bango te. Soka kolala atana mbua alala.
akolala atana ndeko nanga to na papa nanga alala. Mobali wana alinga ko benge Jezabel te, alinga ko mone pe mabete, alinga ko mona eza oyo eza na nzoto na ye. Bandeko na mokili oyo foko yeba tango bobengaka bandeko basi mosusu ba nymphomane eza kombo ya kosakana te, eza penza maladi. Ndenge boyokaka Kofi ayembaka abali président akomo luka lisusu azonga na domestique mazako luka bala président ko bala eza problème te, azako luka pe ya solo aluli pe président mais soka komi na domestique ezali malade. Na kanisa boyokaka histoire ya roi na kanisa Louis XIV ou bien roi moko boy au roi ya suka na kanisa ya France boyoka bien avant bakanga ye soki baboma ye mwasi na ye alala na bagarde de corps wana nyonso maza mwasi ya roi soki asepelaki na garde de corps moko alinga kozala na moko mais ya alalaki na n'importe qui. Donc ezali babiloko eyaka siko Eliane baza ba modèle ya bongo. Bon histoire on a beti ya Louis XIV boke ne vérifie yango tango monsieur eza bongo te mais eza bongo na landango na télévision. Tozongi na oyo ya Eliane. Eliane ndinga za wana na vie courant aza mutu malamu bokimaka ete bobenge mutu mabe te bomoni elobeli na ye bomonaka ndenge azali. Mais lokuta oui faut azala mpe lokuta po azokende na bitide na caractère ya ba nymphomane bokoyeba fo koyeba bango na vie bato bobengaka bamito bango baza bato bakosaka akosaka liboso ye moko po akosa bato. Alors sikoyo nymphomane azali susu mito automatique parce que chaque fois soka azolala na bato fo alinga abombaka yango awangana azana mosusu akoko bimisa azana mosusu akoko tika ezali neti système ya motu na ye ezotinda. Alors bazalaka danger na kokosa ndenge kaka abando bomba ba relation wana ndenge kaka mutu ezotambola. Mais lokola Eliane aza siko nelongi na makambo ya serie aza pe mutu ya calme. Donc na vie normale Eliane aza danger na mutu moko te. Na vie sociale Eliane aza danger te. Na vie sentimentale pe aza danger te kaka soki osengage na ye. Donc ezo kipe kutu teke ozakaka mobali na ye okangi ye makasi na kanisa même bapara na ye bakoka ko contrôler te parce que soki mwana mwasi aza déjà na caractère ya ba nymphomane. Donc mutu nyonso ya koluka protéger ye azala na ye po mutu so aninga protéger mwasi azala no mwana jeune fille ba protégera bango toujours mingi na likambo etali mibali akeba na risque wana ya bilinga ya kolala na mobali ya kobota par hasard ya kokuta na bescro ya kokuta na bato ba ya violé ya kokuta donc ba protégera bango bongo. Alors nymphomane sikoyo Eliane soko aza na ba caractère wana donc ata na yebi famille na ete mais naza sir papa na ye na mama na ye bakoka ye na makambo wana te. Soki pa kenda kovanda pa ya tante na ye to pa ya oncle na ye soki abimaki na même caractère wana elakisi soki batetaki ye lisusu bakengele makasi na makambo wana en tout cas bamonaki lokuta na ye pe bamonaki caractère oyo mosusu asalaki bango. Mais soki aye kovanda pa ya no ozala famille na ye soko otikilaki liberté asolola na bato bayebi atomoni aza neti makangu ne yo lobi kaka aza frère en Christ Eliane bokozala malamu abando zwa yo mama leki ya confiance noko ya confiance noko malamu okotika na histoire na ye. Ndenge moko soki mobali azwaki sikoyo aza kotika na ye nyonso ezoleka akozwa ye malamu d'avance mobali yango ye moko pa alobi yango alobi à part oyo ya Côte d'Ivoire samonaki makambo mosusu. Mais soki akanisi kaka mama na ye na ndenge apesaka basi valeur atiki kaka alobi ekoleka akochange akosala boye
non bandeko soko za na mwasi nete Eliane sina lobango na émission mususu ba série ya Pasteur Moïse Mbie soko za nefomane ako chanze te loba miracle na losambo ya miracle nkolo kaka eza malade donc akozala nango vi nyonso na libala donc muto ya kokobala ye fo lobake non na bali mwasi moko akokolala meme na mbwana nga meme na bana tokobota alors wana obali ye oyebi deja ndenge ezalaka azali mpe mabe te okoki mpe kobala mpo na 3 ans na 3 ans bokabwani simoluki mwasi mosusu eza nango mabe te ou bien okokobala ye mpe mpo Eliane ndenge aza wana kote kosangisa nzoto apesaka nde na ndenge ya kiemia na ndenge ya bien oyoki bien bino moko témoignage ne combien de fois apesa Pasteur Moïse Mbie ndenge alinga oyo sikoyo azalaki ne sikoyo apesi yango ndenge nini alors kote kuna kutu problème eza te sikoyo soko olinga kosangisa nzoto basi lokola Eliane baza pe avantage okosangisa ne nzoto me ezala kaka mayele mpo na yo mibatela me kuna okosangisa ndenge olingi pesa ye liberté abima na bato tu oyo alingi yo zwaka kaka part na yo donc yo za makangu bawana mpe bandobima na bango baza bamakangu yo profite kaka olie ebele ndengi okoki kotonda lokola mpe esilaka nango te Eliane toujours abando servir yo papa silisa yango soko kokoka soko koki te problème eza te ya kotikela papa robo nasukisi awa botikala na Eliane bafani histoire eza molai ciao. Bonjour fidèles internautes de www.elengiakomba TV. Bonjour, bonsoir, balandi nyonso ya Elengi ya Komba. Congolaise TV. Partout dans le monde, partout où vous êtes, partout où vous êtes, Elengi ya Komba TV vraiment. Bonjour, bonsoir, na abonné bafa nyonso ya Elengi ya Komba Congolais TV. Bonjour à mon boss, on a appelé ça vraiment un pandi. Bonjour à mon boss, JP Kiama. Je salue mon boss Balobi, boss de boss Babi, JP Kiama. Bonjour, na Elengi ya Komba Congolais TV vraiment. Ngamo na zana chaîne de chaque topo ya boss na JP Kiama ta ay boss de boss ya nyama ya danger. Donc ba samta longola zaki. Ya boss na biso JP Kiama nzambe na ngai ba boss bazali ba boss bazali JP Kiama le boss des boss. Napesi d'abord bonjour te ba mbote belé na mo boss JP Kiama wana na kozangisa ote donc na ko lekate sana napesa mo boss JP Kiama boss des boss. Partout dans le monde, partout où vous êtes, partout où vous êtes, Elengi ya Komba TV vraiment. Bonjour, bonsoir, na abonné bafa nyonso ya Elengi ya Komba Congolais TV. Bonjour à mon boss, on a appelé ça vraiment un pandi. Bonjour à mon boss, JP Kiama. Je salue mon boss Balobi, boss de boss Babi, JP Kiama. Bonjour, na Elengi ya Komba Congolais TV vraiment. Ngamo na zana chaîne de chaque topo ya boss na JP Kiama ta ay boss de boss ya nyama ya danger. Donc ba samta longola zaki. Ya boss na biso JP Kiama nzambe na ngai ba boss bazali ba boss bazali JP Kiama le boss des boss. Napesi d'abord bonjour te ba mbote belé na mo boss JP Kiama wana na kozangisa ote donc na ko lekate sana napesa mo boss JP Kiama boss des boss.